Nga conseil gratuit na pesa ndeko na nga héritier. Héritier Watanabe ozana talent. Ozana avenir moulai. Wana avenir moulai. Bon, ça conseil gratuit kaka kende ndengo kenda pa papa chéri, yebisa papa chéri. Nazana besoin okuta nsanga na président wera na senga e pardon. À travers pardon wana oki omoni mama si deji mampata kende fuka mela mama. En tout cas, nalobi ya soki eza président Denis Ngabani feti ya munene oyo nga na kosala po avoir prié ba musicien héritier Watanabe. Karine en dehors ya caméra, Karine akoka belo ata mbongo ya maite. Azuve na soshaka Kongo afandisi wana vie shaka zolia ngombe na fufu. Karine afandi wana azo filmer en direct mokili mobimbe zolanda na bi Karine. Poko kodoko alia asalika direct fo mokili mobimba e monake kokodoko azolia na ndaku na ye. Muto ayambaka batu chaque jour bana misala ne balambaka biloko neti na feti ya chaque jour koleka fifisi wazate. Mais à film marangote botika la mona jamais ate émission moko boita télé réalité mo boto sala na ndako fifisi wage fifisi walambi qu'est-ce que l'ouva dina habiter so na okos. Donc il y a zo contredire tala marambo ya ça yekuta contredire de Bible. Yes mis à pesi na gauche droite mon na mbala moko a pesi te na gauche. Donc droite ndeye baté. Ce qui a pesité na gauche, droite eye baté. Mais ce qui a pesé na gauche, droite ils ont communication ba la moko yeba. Prophète na biso ya munene o explica biso équipe nationale ko panza ne ko bukana. Eza prophète Moïse aza na Londres ça sabiken. Boluka église moko bokenda ka ko sambela. Nzambe akopanza banguna na bino nyoso tu. Mais non, parce que yo a raison, Myriam. Na lobi boye. Aza mutu mabe makasi. Na lobi boye. Na fanda na ndako Karine jour mo Christo Louva de Azawana. Na Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi. Mutapete babagyo. Soki na okosa lisolo na ngina loba. Mutapete babagyo. Na kufa te prophète ya pesa bagite. Soki na kosi so na buki lukuta. Nzamba pesa nga etumbu. Karine jour moko na ndaku na ye. Garçon moko boye aya azape fanatique ya kotala Karine azana mo bala. Abia ken te kuta no brusquement na sepela na be émission na yo boye na boye. Surtout be émission bo sala ka pena Karine. Abi mais lelo na mbongo te to benga na piola jour msusu. Abimisa $20. Li solo na lo budget témoin. Même Karine ayebi masolo na lo ba c'est vrai abimisa $20 bi. Ken ofuta ta transport. Na lo banzamba zoka. Karine aloba na ndaku na ngai mutu na ngai akokabela mutu mbongo te. Garçon a regretté ngana kabeli mutu $20 ya transport. Abi te ken pesa. Na biso aboto la mbongo wana na brutalité. Je me vois Alda
on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonganganda Taba awa musale sala markitoko. Tunanga nini? Chaque week-end babendi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisa bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te. Boyoki bomoni bondimi adresse Zaka Kase Moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Bienvenue sur votre chaîne Fimbu News et de Ken Piana en direct de Kinshasa. Donc merci beaucoup à vous. C'est bien moi Dorcas Boloko, la branchée de la presse congolaise. Et comme vous savez, noté Baïbolandaranga na Congo température. Le lobo moninga na Fimbu et ça juste comme ça na biso. To mesana ko évoluer kaka bongo. Merci beaucoup à Igor Mitou, motema maman Denise Fabiano. Merci à Yaouli Moucheni les codes mondial. Merci à Cédric Ele Manakati à Paris et à Yolande Dikando. Car aningi to mesana ko lobela bino comme bino toujours ben information proposer toujours en actualité bon mon mambo et ça qui s'est passé na Kinshasa. Donc les lots analyse les lots sur makambo eza kolika na la team Mwata mambo ya matanga ya Fifisiwa serna biso akufeli mutu d'ailleurs na présenté ba condoléances na ngai pa ya Fifisiwa vraiment tozo kerna yo to accompagner yo tinasuka na matanga oyo ekomeli yo donc toza wana pona ko développer mambo eza kolika na internet ya to moni le lo Myriam Mokonzi abimisi ba Vignon so Karine Mokonzi banda ko sala to yebité pourquoi sala émission wana a déstabiliser Karine Mokonzi a lingi kaka bebisa partout Karine Mokonzi salaka donc yango lelo non il faut Ken Piana to analyser non lelo ko yango tellement qu'il y a le bara bien batu alingaraye to beta moi li solo yango bien. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Dorcas, bonjour bande otuba Olanda biso to ana matanga donc Tona matanga mais écoufélité faut que tout ça la émission Fifisi wande konabiso tout ça là na lobby donc tout ça toujours ensemble na de konabiso sio Ken Piana boni fimbo na fimbo fimbo eza nango bien yango na lobby na minute to za na matanga donc fimbo na fimbo mobimba eza na matanga donc c'est ça. Mais Ken Piana kota la lelo to moni émission oyo bimi ya Myriam Mokonzi sali na lenga Congo na Juvenal abimi si ba secret nyonso ya Karine Mokonzi. Alibi Karine Mokonzi komona Karine Mokonzi wera vandaki ninga mbaki Karine Mokonzi abi Karine Mokonzi azali bomba mutu na eza na problème na yo pe no vanda na Karine Mokonzi na Kinshasa mutu na pe ezaki na problème. Bon premièrement nanu soki biso te oloba makambo balobaka non baken bino boluka succès na sima peut-être ya Karine ponga na internet pena na bana mibali depuis internet e banda mutaliki nga succès te donc na leki bango tout mutu moko ta bima yango monaka soki na lobika un mot bakenda mbala moko ake tokendo samba pona leki bango tout n'impact vous comprenez. Donc, ce que l'on Karine Mokonzi a un problème à Moutou, on a loba Myriam a raison, a totalement raison. Makambu oh Karine ya salaka
est-ce que ceux qui t'ont analysé vie à Karine très bien, est-ce que Moutou n'est pas normal? À quoi mener vie au Karine ménage? Karine, depuis abanda ba guerre na batu, a réparer na noata guerre morte parce que na vie est à la ranine. Au cause na conflit na Moutou boye, lobby okuna po lukipe bobongisi. Mais déjà réparé parce que tout le monde a aussi présenté ma condoléance n'avait pas fifi ou attendez qu'il y a fifi ou bah yo qu'on a raté. C'est que déjà réparé, mais on a réparé. Déjà koloba que non a réparé na fifi siwa, na fifi siwa, batika la rozala na guerre mon côté. Batunde ba komisa bango neti bazala na guerre. Pour fifi siwa azwa gare centrale liwana ezali chaîne ya batu. O ezala que non yo lelo ba peso suspension espace wana kozala liberté ba koluka mutu mususu o akoya na sponsor na ye ba pesi émission wana parce que ndeko na biso azalaka na sponsor azwi suspension fifi siwa pe azwi sponsor quelque part aya présentation ba pesi entre siwa Karine oyebisanga te ke conflit moko tikala ozala na tikala mona be émission moko te ke Karine azofinga fifi siwa na tikala mona pe be émission moko te fifi siwa azofinga Karine côté wana soko loba en tout cas na pesa yo vraiment na loba il faut au revoir les sous questions bien mais batu o batindelinga émission ya ndeko na biso mega masalaki bakatelinga parti moko ya muke po makambu o biso to lobaka bandeko na biso baza ebele ba olanda biso mingi bamonaka neti eza ba guerre ba sala biso to sala ka guerre te to lobaka makambu ya vérité lelo ba vérité bimi mega ma bimi si ba vérité mususu oh ba vérité moko boye oh toloba tolemba toloba batu nyonso tu wana oh baboya ka fali bazalaka ba fanatiki ya fali lelo Miriam Mokonzi alobini Miriam wana kaka alobini nakati émission wana zela nakati émission wana nga parti batindelinga za parti ezaki très important que ayoka musique ya faire na héritier soki azosala direct na ba Facebook na yeso na ba YouTube à part ba direct na ye ayoka na ye kaka musique ya Fali apesi exemple alobi album o école e bandeliti suka Miriam alobi a découvrir yango po na Karine po ayoka yango de tongo ti a kota ka toilette ti na douche ba danse nyonso Fali abinaka ya imitaka zosa da biso kutu tozwaka tana te abi maman na fanatique numéro 00 donc la kisi ke makambu o biso tolobaka nga eloko esepelisanga témoignage ya mutu oyo afandaka na mutu place moko po tolobaka batu mususu na ba commentaire siko mingi miye wana azu afandi na ye basali mwata ebele alobi makambu alobi eza ba vérité même na Kinshasa awa ba série Karine azofinga wera nga na ozala mona Karine moi touche Karine moi banini Karine azalaki fanatique ya musique ya wera na ndenge ya ba blague te azalaki soki bozana ye akotiaka ba musique kaka ya wenge musique maison mais na musique ya ndeko na biso Fali pupa mais soki asimi micro soki asimi ba direct ndaki oluka CD ya donc c'est comme si Myriam a vivre kaka makambu oh biso to mona na Kinshasa awa mais quand tu na kati yote comment na Myriam Mokonzi ko sala ba interview bongo et ça te pose salir réputation ya Karine non côté wana na loba eza ko salir réputation ya Karine te na sens que makambo ya lobi eza makambo nga na lobi eza vérité au monité na kati ya émission na lisusu abimisi conversation o asalaki na mama Karine nasir batu bayoki o mama Karine azoloba Karine Mokonzi azwaka bambongo mususu ya bademo ozo comprendre bambongo mususu ya bademo o mama na bango azalaki bise koliaka mbongo wana te il faut okenda kotika bambongo wana na église o ba source naturelle ya mbongo wana place ezouta ezoyeba na mutu na makolo te lelo soki ofandi pour que des agence membre kozwa mbongo il faut yeba nanu mutu azotindela mbongo bosolaka bien boyebo
mais yo zo sutuka kaka ba code moko boya bato yo baza anonyme bosolola te l'autre côté mais maza ba fanatique pour Karine ba fanatique ebele preuve ani to mona kinde Karine yone ba fanatique bazolo ba ke Myriam Mokonzi wana alia mbongo na rotindi ya Karine est-ce que zo e ba ke air to zo kola ezalaka air mo bokoti internet okoti page moko boye ba biso remplir âge na yo sexe na yo boye na boye soko za na besoin ya konginda soki oza esprit faible oko s'inscrire banda kotindela yo mbongo banda kokende kozwa ozo comprendre peut-être Karine akotaka na bakazi wana tiaka bakombo na ye peut-être atia bakombo na ye peut-être mbongo wana euta ngasi namona babiloko wana maintenant ken pia na webi ke webi sur internet Karine aza ba fanatique ebele bakosenga yo ozwaka manzaka na yo ok nango na poste bapesi yo ba adresse moko boye okenda otiango na poste memi yango tina adresse wana place batango bazalaka yebani te bakosenga msusu kia mutu bakosenga msusu mwa falkwa makila côté la vie ya mwana wana eza c'est comme si epe akutana na eloko wana na internet peut-être bozwaka makambo nyonso normal te ke mutu moko boye kaka bato moko basangisa rambo eza biloko ya lokuta eza biloko ya lokuta boken peut-être est-ce que ata bajibe ezela te koloba te kutu exemple pa nanga est-ce que ata bajibe ba grand star ba wera ba grand star ba Koffi Olomide ba grand star ba Fally pour pa planétaire mutu na mutu aza na série na zela na expliquer yo mutu na mutu na série na été bo comprendre makambo mususu soki oyoki intervention ya mama ya Karine okolela na osenga whisky wishi ya atielanga mwa parti wana okomona mama azo expliquer abi bambongo wana na yebisa ye bambongo msusu eza kolia te bambongo wana yango amvutaka mwana na ye asala makambo oyo azosala tala toluka toconseille ndeko na biso na aluka nzela losambo aluka ta bato moko boye basambelela ye ndenge sere na biso Myriam alobi eza très important mais ken tu na komona lelo pe Myriam Mokonzi alobi abanda kopekisa Karine abanda kobenga ba janvier Karine azolela panya mimi ba janvier kuna ozisa ba provision na ngai lelo Karine Mokonzi abebana ba janvier à cause ya ba provision wana yo vendra pe na Karine Mokonzi oliera na Karine Mokonzi est-ce que Karine Mokonzi anda kolandela pe biloko oliera bozara na ye ngana koloba soki na lobby na expliquer yo ba vérité moni babiso bolamu tosala ngo en dehors ya caméra Karine en dehors ya caméra Karine akokabelo ata mbongo ya maite en dehors ya caméra et pas Karine okomela ta secrète ngai na lela na lupangu ya Karine lisolo na loba soki na kosi boluka Cynthia Kabashi bosala na ebe interview na lela Karine Mokonzi alambi fufu na ngombe atie na mesa azwi kamera atie azwi ve na so Shaka Kongo afandisi ye wana vie Shaka azolia ngombe na fufu Karine afandi wana azo filmer en direct mokili mobimba ezolanda na bi Karine boye vraiment Shaka Kongo aza père de famille boye vraiment Shaka Kongo pe ve na biso azobela aza na hôpital donc via sala ki yango mais Karine aza sala ngo pona ba bezi na ye mais eza mabe kosambusa mukolo neti Shaka Kongo o biso to pesa respect na bi ke vie na biso nzamba osunga ye place azobela nzamba osunga ya kobika esalanga pasi na art wana après jour mususu ayozo nani ndeko na biso akendaka scène pepe wa comédien nani Kokodioko alambeli pondu mwa ba nini tout ça poko Kokodioko alia asalika direct fo mokili mobimba e monake Kokodioko azolia na ndaku na ye est-ce que moto akabaka vraiment moto akabaka akoka belo eloko atie caméra mo peut-être c'est sengo na ye ko Fifisi wa zela na expliquer Fifisi wa akufeli Fifisi wa lamba kabiloko cheye chaque jour net na fête ya Fifisi wa kaka moko akufeli alambaka omona ba fitu internet na longoli mutute muto ayambaka batu chaque jour bana misala ne balambaka biloko net na fête ya chaque jour koleka Fifisi wa zate
bato baliaka donc soki pa fifisiwa zala makasi na estoma na yo fifisiwa kuta aloba ah koma na ndako na nga biloba bwaka koma bokoyelanga mutu te waza na estoma neti modero po bafupango na lamba ebele bato baliaka muke tobwaka kaka bulukelanga ta garçon moko boyende boyaka aliaka neti modero mais a filmaka ngo te botikala omona jamais ate émission moko boye ate télé réalité moko boye tosala na ndako ya fifisi walambi Crisco Luvadi na yebi te so na okosa mais Karine aza mutu internet Karine alingaka trop eloma muna ye presque tout le monde attendu mona vie ya Karine Mokonzi ezalaka toujours basé na internet asala boye internet akendi bafilme nazoyebisa yo azali mutu oyo yo ko encourager bongo te eza vie moko ya mabe. Même Bible lobby au pesi na gauche doit te yebate. Tolanda to copier nanu ba principe nanu ya Bible. Donc il y a zo contredire tala makambo ya sa yekuta contredire de Bible. Yese mi apesi na gauche droite mon na mbala moko. Apesi te na gauche donc droite nde yebate. Ce qui apesi te na gauche droite yebate. Mais ce qui apesi na gauche droite ils ont communication mbala moko yeba. Mais quand je viens dans l'accusation, nous savons que Myriam Mokonzi a accusé Karine. Tout le monde le fait le but que Karine Mokonzi a dit que l'ingate ya kabela kabajaen na ba janvier kakaye parce qu'il y a zali kakaye. Na lobaka nzambe ya prophète Emmanuel Dodi oyo sambela. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi oyo ministère na ye ezaka na limité 6e iri résidentiel. Nzambe wana za munene to bando fuka msama bolongo na biso chaque dimanche. Po prophète na biso ya munene o explica biso équipe nationale ko panza ne ko bukana. Eza prophète Moïse aza na Londres sa biken. Boluka église moko bokenda ka ko sambela. Nzambe ya ko panza banguna na bino nyoso tu. Explica ngana Jiresi Malele. Tozo église explica biso lobi nzamba wala tsanga église moko eza na limité to kota et pas prophète Emmanuel Dodi mama soki ozo sambela na église wana ministère des affranchis ata batu basaleli yo likopa ekosimba te tala tozana ba église mususu ya danger na Congo oyo batu ba découvrir te ce qu'on sentit moi ba problème moko boy aucun ministère des affranchis c'est prophète Emmanuel Dodi au sambeli zela au sambeli église yana na kota na babagi nanga na na babagi nanga il concernait mais Crisco filmé no babagi au sambeli et pas prophète Emmanuel Dodi au sujet na yo ba problème na yo zo mona au sali prière et aux ndako même aux ala l'autre bandota mabe même aux ala mona makambo mabe au mona ke non solution na ngwe monani pona question tunaki tozonge la question ndengo lobi ndeko na biso miganga lobi Karine alingaka kabela ya kabela ba jere bato mususu te ozomona place na opesa miganga mango raison na sens nini Union so peut zela na opesa raison ngana opesa be exemple Zambe. Mais non, parce que yo a raison, Myriam. Na lobi boye. Na azamutu mabe makasi. Na lobi boye. Na fanda na ndako Karine jour mo Crisco Luvadi azawana. Na Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi. Mutapesa babagi yo. Soki na okosa lisolo na ngina loba. Mutapesa babagi. Na kufa te prophète ya pesa babagi te. Soki na kosi so na buki lukuta. Nzamba pesa nga etumbu. Soki na buki lokuta nzambe ya prophète Moïse na Londres apesa nga etumbu Karine jour moko na ndako na ye garçon moko boye aya azape fanatique ya kotala Karine azama bala abia aken tokuta no brusquement na sepela na be émission na yo boye na boye surtout be émission bo sala kapena Karine abi mais lelo na mbongo te to benga na piola jour mususu abimisa $20 lisolo na lo budget témoin même Karine ayebi masolo na lo ba c'est vrai abimisa $20 bi ken ofuta ta transport na lo banzamba zoka Karine aloba na ndaku na ngai mutu na ngai akokabela mutu mbongo te garçon a regretté ngana kabeli mutu $20 ya transport abi te ken pesa na biso abotola mbongo wana na brutalité je me vois
Yo bo vandi ko tara nga botla. Mais eza mutu na ye azumbongo wana eza comportement na ye. Azumbongo na bi mama pardon. Zambongo na ya ngwana $20. Siko ondimi mutu ya bongo. Akondi ma relation na ye ekabela jaeli sho. Relation na ye ekabela mwana wana janvier. Pona Karine ezali soki azo vivre na batu na communauté. Ye il faza la likolo na bino il faut boza batu ya malheur batu ya souffrance batu ya kosenga ke même mbongo biscuit mbongo bonbon mbongo ti mbongo lipa mbongo bitabe mbongo yo a démon Ozo côté la démon. Non, contre la démon, parce que balobi même il peut essayer de mutu ko moni na mabena ye mais azana ilo mo basara la muzaka atike trop condamné Karine Mokonzi toujours Karine Mokonzi azama be toujours Karine Mokonzi azama be non. Démon donc obi que na comprendre la démon. Ozo côté la démon. Vous dans Paris nani ambi c'est Karine Mokonzi. Iye Karine ayambi était zela na c'est que ce que vérité t'es tobi mais c'est ce que vérité na minute na jazz na Karine nani enfant de pas mourir. C'est Karine, c'est Jazz. Yo kaka na information bien. Karine azalaki na Belgique. Et Jazz aye France. Jazz a fait de pas bande connaît propre. Na minute na Karine a fait de pas de quoi Jazz. Pour na personne sur information sur Karine na minute azo dépendre de la famille à Jazz, a fait na famille à Jazz. Bon c'est pas un problème mais comment na Karine? C'est pas un problème na nini yo. Ayaki ni ba benga ayaki Paris. Karine Mokonzi mtatambi seki na Tour Eiffel. Ameme Karine Mokonzi na sele yo ba memaki Jazz parce que Jazz to ba te Jazz et comme pote mo ayebi Tour Eiffel. Non, et ça Karine Mokonzi ken tu na quand même faut qu'on dit un peu bola. Est-ce que tu vas sauter si jango te pour na mona si jango za distraction. Et distraction te bino yo no linga Karine tu toujours contre Karine Mokonzi. Non, eza distraction na contre yete. Oza yo oyambinga pour tout nanga makambo pour bébé Karine to c'est pas na mombasi wa ningo thème plus la participation ningo au présenter ba condoléances na yo et passé wa on a payé ça Karine moi bien ma ken pe non nga lobi boy asali yango to boy na bisote mais asala ngo na ndenga deli comment pour revese ga na mokili ke yaya fifisi wa akufi na mai obandi na nozo seka seko sai ba aventure no mususu après au chrétien loko moko boy. Voilà, donc Cédric Elema, je crois que la première partie à l'émission Oyo, et c'est Pélicio, et c'est Pélici Richi Kapine Danakati à Paris, heure 9 Mobala Windu, à Boyana et Choko. Tu vois qu'il y a une émission, on peut voter pour la site, n'a pas de salaire. Eh, tu as site, n'a pas de salaire. Donc, quelqu'un tout bête moi dissolu à des partenaires, il m'a posé le canal de Muata. Le lot au monde, il a dit Muata, Palangani, Nikabazolo, Babana Maï, Palangani. Nini oyo et comme ici bango bon et au monde surtout l'année moi nini tout monde Charlie Mpaka bureau héritier Watanabe je sais pas les gens bolanda qui émission on a c'est grave je me nazo mis le héros héritier a abattu parce que comme on a un bureau naïe qu'on dévoiler bah secret à boyer ça fait mal au cœur et ça vraiment pas si mais tout l'année ils sont moins bien tout à tout le monde qui prophétie à maman Sylvie maman Pata maman Lobaki tout le monde a quand même été makambo au salama et puis makambo et ça mais pas un musicien tel musicien on te recoute en et pas héritier Watanabe ken piano pour le bini pour nous n'a répété chaque jour même biso ndenge ba para ba bota biso papa na mama au conseil la moi mankima muke pa papa mais maman ba touchaka été po maloba ya mama epezaka makasi esonaka na temple ya Nzambe betaka ngonga ngongo donc yango mona bana ebele ba evitaka kozwaka nki na mama héritier azande ko na biso na mona te na émission moko soit héritier clashele mama CDG mais entourage na proche na ye o babenga na kombo Karine makambo asala pona mama CDG ngana lobaka ce qui retour et le mouvement naté maman ti déjà za Nzambe te ce qui retour et frappe à mettre po na yebi oyebi makambo ba Karine basala eza makambo mo boy et lobisa congolais surtout à travers le monde et choqué est-ce que on dit maman si déjà mutema na ezala ki à l'aise aza mama pe ya mabondeli aza mama dit bien lobi ke na ngai soki botin kombo na bo salir réputation na nyesi bo salir nga banzete ko ningana mabanga e ko ningana alobi mo mbi mo se non aloba makambo ebele na sens nini nga conseil gratuit na opesa ndeko na nga héritier Watanabe ozana talent ozana avenir mulai wana avenir mulai
bon ça conseil gratuit kaka kende ndengo kenda pa papa chéri yebisa papa chéri naza na besoin okutanisa na président wera na senga e pardon à travers pardon wana ok omoni mama si deji mampata kende fuka mela mama alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekoma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José te maman dans un bébé eza nango te demander pardon non nalobi boy asenga pardon ya na bibo pardon bakenda osenga pa mama mwana era ya kosenga pardon pa mama afukamaka aluka aswane relation na ye na mama si deji oyo aswane bapota nyonso tu oyo eza na motema ya mosali ya nzambe bapota wana akende akausa yango makambo ya riche kofungama makasi oyo nyonso tu eza bitumba basalaka bitumba na basali ya nzambe te soki tokoswana toswana biso na biso keba soki bitumba na yo nzambe akomi koconfondre yo puissance ya nzambe bandi kokota keba risque nango ezalaka mabe po place ekomema yo oyebi te oyo eza te ya koselache te ya kokende koluka président wera aluka ndenge akosola na mama paster koluka korepare bamakambo oyo avant baconséquence mosusu eya mais pendant tout que na mosusu ken pena Isaac Suède na kati ya Suède merci beaucoup à vous bato balobi ki ezali Adonis Ngabani mutu akaboli bango yeni mutu diaboliser ba karnake a diaboliser ba Charlie Mpaka lire Charlie Mpaka mbongo na ebité chez papa wana penza vieux wana papa wana omoni tozala na ba respect ya bato ebele président Adonis Ngabani to respecter nanwa parce que ngai pe soki eza président Adonis Ngabani nda panzi pe na okesa ngo nga na kokende ko appuyer bato balongwe pe héritier po wana vie nanga abala sere na biso Jili Kitima waza murega ya solo ndeko na biso murega soki kuteza ye merci Seigneur na jo orchestre soki eza ye vraiment en tout cas mais nga na kosenga boy bato yo bazo kotisa kombo ya président Adonis baluka ba vérifier information pour ceux qui ezayete bon salir image ya mutu à l'occasion de rien mais ceux qui ezaye na ba source d'information na landele ezaye ngai nzambe na ngindi ta makam kenke no ngindi na nino nini Adonis ngabanya wana patron de patron na biso ceux qui ezaye en tout cas nalobi soki eza président Adonis Ngabani feti ya munene oyo nga na kosala po azo appuyer ba musicien héritier watanabi ken pena yo eba Adonis Ngabani wana na sima ya nani wana azali vie oyo abala ser na biso ya murega mama Jili Kitima
mobali ya ser na biso ya morega yo binde biso barega to soutenaka te omoni kaka ndenge na beti lisolo président Donis Ngabani déjà na okende osomba keti déjà na semble déjà na osomba keti mais botika nanu kosali ko o aza patron ya bablagi te telaka mutu nanu akambaka nanu asoutenaka na ba équipe ozo comprendre soki ezali en tout cas gloire à Dieu ezala taboye makambo nazoka na bimel nzambe na ngai napesa bambote paser Pauline Lumumba RDC Monde biso tu mwambongo kuna esalaka bien contribution Adel Jogo Bagou danger venanga Louison Mbata question ya suka na mambo nyonso Charlie mpaka lobi conseil ni européen na yebi conseil ni européen héritier watana bisikaza te comme otangi kombo ya président Donis fona landela soki eza ye te nde na opesa Charlie par lingomba conseil soki eza président Donis te mais soki eza président Donis en tout cas j'aime son encourager pe Charlie donc yo ça makambo nanu tikanga na battre la relation donc voilà Adel Joko Bagou danger Angel Moussoeli Makizembe wana grand sœur na ngai grand sœur na yo grand sœur mon passe na rofinga ko tira non problème ezate problème ate yandima ya star yenda fongola nzela ba star na famille na biso yandima donc il vient na gote mascotte vient les hommes mbata mauvais Jimmy Belao donc Canada peut toujours zéro karati lelo te ko zela nanga kuna te en tout cas sur les kauka grand prêtre na peso bambote grand prêtre sur les kauka grand prêtre sur les kauka grand prêtre sous les Kauka. Grand prêtre sous les Kauka. Na lobi na okende Canada te. Grand prêtre sous les Kauka. En tout cas, grand prêtre sous les Kauka. Ken puis anazo mata moi Turquie, le roi boye na Canada za un problème te. To beti masolo va acheter. To solo la masolo. Merci beaucoup. Christophe Lovadi. Joël Koufle, sœur Nathalie Neymar. Kolo Versas, Prince Yaweli. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Obolanda Kibiso, en direct. Il y a Fimbo News de Ken Piana. Ouais. Donc, Balobi Awane, Makambozala, Makele, Moroboye, pour l'idéologie, merci beaucoup, Egor Mitumute, Maman Denis Fabiano. Merci à Yaouli Moucheni, les cordes mondiales. Merci à Jano Bamba, merci à Président Machalaba 3 étoiles Nakati Afrique du Sud, Cédric Lema Isaac Suède Nakati à Suède, Cédric Lema depuis Paris, Rishi Kapinda R9. Merci beaucoup à vous, Tokutani, à la prochaine. Ciao.